il faut baloba Kabila faut à la claire. Joseph Kabila Kabanga il faut à la claire parce que bandeko na biso baza ko continue toujours au kufa na est. Il faut à la claire. Président Kabila zala clair. Président Kabila zala clair. Na sengi na président Kabila zala clair. Il faut Kabila le clair. Oyebi nazaki surprise moko na lali na parler. Et comme il va 2h du matin, na fungoli ka téléphone nanga na marque na tanga ba message. Na mona bo viens na yo. Grand frère na yo. Zakari Baba Baswe. On appelle ça un respect belé. Azolo babi Kabila il faut le bas clair. Il faut le bas clair. Mais je te mets un défi. Faut le bas clair. Tout na grand frère na yo Zakari Baba Baswe ngana ye na mulongo to telemi na kingakati to zela mbongo. Clair ngo lo baka ngo wana te pona nini? Aloba baloba ke o Kabila beta. Mwana na ye abela. Aloba après sa proposition de seul monto aloba. Oyebi ke vena na safa ko. Fa quoi? Vena baloba ke Kabila beta. Vena yo Kabila te pas pouvoir que vena ba soldat ne ba beta pour moni vérité na yo alobeli face à face bona Kabila. Vena yo Zakari. Aye ko kosa vena mi mwana ba opérer ye. Kwa zoka alar. Te wana pena supo na wana pena ondima. Mama na fa quoi? Rien na ondima ngote ba dans le tilobi. Tuna ya oyebisa yo. Mudako tikele mbongo na pale ngai. Peto kutana ngana vena rompre polar. Na chelar wana otamura skona azaki na Mercedes moko sous forme ya Kabila mais azaki ya noir. Il y a bleu de du car couleur moi kasi yebisa ye. Ngana yako tikele lar wana. Na sengi na président Kabila zala clair. Kagame alinga boma Tshisekedi. Kagame alinga boma fachi to ngatola na bona ne awa to ngai to yoka basangwa mabe na periode ba fete oyo na yebite to ngai to suka ndenge nini. Nayoki somo na makamu na yoki ya vice-premier ministre vice-ministre de l'Intérieur nayoki somo na makambo oyo porte-parole ya Armand Lobi nayoki somo na makambo oyo porte-parole ya police nationale à Lobi bakangi 5 Rwandais bafandaka na immeuble Interpol wana les 2 immeubles wana pendant 1997 banani bafanda kuna bocha bashema bien na makamba koloba banani bafanda kana immeuble wana immeuble oyo ya royal ya immeuble royal banani bafanda kuna ba Rwandais bafanda ka ebele na immeuble royal likolo ya alimentation SK wana. Beaucoup de Rwandais, ils sont responsables, mais ils sont na Congo. Toroloba, Torobomba, Tiwapi. Immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Je dis bien, immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Moutounionso, à côté, on a depuis 1997. Il faut dégager tout le monde. Dans le lobby bien, il faut dégager tout le monde. Dans l'immeuble Interpol, dégager tout le monde. Dégager tout le monde. Et tu as la polele, l'immeuble royal, et tu as la qui polele, au matin, tu as posé une réflexion qui. Dégager tout le monde dans l'immeuble. Rwandais, dans l'immeuble, il faut dégager tout le monde dans surtout. Oh, il y a ça, le royal d'Interpol. Dégager tout le monde. Bakangis boyo kana lisolo pona na kanda moko kosakana te bino pe bozobanga trop bolongola kobanga e nazo yebisa bino ba Rwandais soki bokadisi ke bosalaki na musée bokosala ngo lisusu na Tshisekedi bomikosi po Tshisekedi aye na lupemba mususu Tshisekedi chaque jour ba mama basambelaka na kutani jour wana na ba groupe ba mama moko ba danzela balobi Zakari yebisa Fachi to sambela kapona ye yebisa Fachi to sambela kapona ye to longa to situka avant ba fête yawa to d'ici pour na bangai oti le 15 comme ça to komi na matanga le 15
ya Tshisekedi le 16 ya Musée le 17 ya Lumumba. Bakangi ba officier na mikolo ya. On va arrêter les généraux. Il y a des généraux qui sont impliqués, des officiers supérieurs et des officiers généraux. On va les arrêter. On va les arrêter. Président Abisso Oyo Toyebi Mamana Bango. Oto Kenoko Funda en cas de. Oto Yeba Koko na ye. Oto Yebi Kebasoka Matanga Boy. Toyebi Kebabali Sakaboy. Bakuli Sakaboy. Yende wana Félix Antoine Tshisekedi balangaki baboma. Bandeko. O bayebi kimpokote me kimpolo. Sokozo kene maluku. Oleki maluku zo kene menkao. Ngomba moko ya munena na ba Rwanda ba sombi yango 50 hectares. Na kombo ya ONG po basala bilanga. Mais sokoza likola ngomba wana ozomona aéroport ya Njili, piste ya aéroport ya Njili, ozomona Kibomango, ozomona Kanchachi. Bakangi mutoyo Rwanda wana aza kofanda na immeuble Interpol na appartement numéro 25 na boulevard. Aza kofanda na batuda colonel moko na kan na école trans. Oyo comment le école la base logistique ngana bien na kombo ya école trans. Bakangi pe colonel moko na sako mba Rwanda baya wa souffle sima ya ONG. Il faut dégager tous les Rwandais qui sont dans les ONG. Na moko mi bale bakosi ke bazaba na Njili. Ba pesi na kombo ya venir à Lukuta. Bakangi bango. Kinois zala vigilant colonel Monamputa lobi yango. Chef de quartier, chef d'avenue. Na sengi na ba jeune, balobi. Eyinde Kimabe, samedi 13 novembre 2022, awa na villa chez Dani Dende, le rey de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota. Botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botala bino moko oleki oke o se servir
oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dendele Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dendele Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba conditions eux eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie. Méchant, Nazara méchant, Borozo méchant dit, méchant, Nazara méchant. Mwana bene idéologie qui mouchiba avec militaire de parti dit nekele oya bato ba salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bobak Samoa papa SKK Solosina kotika toujours Solosina Nzambala bien makolongu na lobaka na rolata sandal mukoloba na poto tout boko kotizelenga na château rouge wana bo délégué mutu na Israël agero somba sandal Jésus Christ alata mukolonga na rolata sandal soki te tozala bino boye boko pone ke tije kiti wapi tozala veni ki kwiti balobi idéologie toujours ya Fachi Beton chile jelu musala eza ko sala madi balobi basala 18 ans mais ba penser même pas qu'on réaliser makambo botala bino ko nani misala eza ko sala ma ba tije ko kita partout. Merci beaucoup. Ah bo boucher nga tout balali ngaye Canada, États-Unis, France, Londres, Suisse, Belgique, partout bazali. En Afrique du Sud, vous allez la Moukababiti, c'est Kiti Awa, Torotumba, bon, nani. Na Junior Tonda, il faut baloba Kabila, faut à la claire. Joseph Kabila, Kabang, il faut à la claire, parce que Bandero Nabiso, on continue toujours au coup à la Est. Il faut à la claire. Faut à la claire, expliquer Biso clair, parce que jusqu'à présent, Fatia ça au Bunda, lobi que ceux qui même à repère de vie, naïe, pour qu'à Katia, peine à Kata Est, wana, Fatia au Sala Yango. Yango Torotumba, naïe, Awa. Awa, Rosala, Manga, Manga, Maloba, Maloba. Bougelenga batutu bazala kola mukabara sadi basala ya kola mukadi oya za kola la muka ya bino yango. Merci beaucoup de batutu bazala soutenir Tumba TV officiel. Merci à notre sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta les voandou de reine président de la société de Bretagne Pire Fachi Beton Mukwa Tombolo Pire Petit ya Denges de fois merci na papa Trido Chibangu balobi président de fraternité Mukwa Tombolo oya za wana pona soutenir toujours vision chef de l'état bakasser tout bosser par à travers le monde besoin pour adhérer na fraternité Mukwa Tombolo kumba ba repa moko président Trido Chibangu déjà tango za kokotara bino tout bosala kola muka balobi Kabila il faut à la claire Kabila faut ayebisa biso vérité pour la ma est jusqu'à présent bato ba okufa kaka bandeko so za okufa butu moi to ebité facha za ko bunda met tout mona mama ça dit moi makamba ba cesse za ebele kaka ba généraux bato ba généraux ya mboka na biso bango moko ba traître bazo trahir na yango déjà Junior Tonda kotaka déjà faut ba tout basé par à travers le monde ba sepela balobi boss de boss Yannick ni ya Rombox homme qui détient le drapeau depuis Sud-Afrique. Voilà, merci pour le soutien à eux. Meilleur vœu Junior Tonda. À vous autres. Bonne santé. La normalité tout ça. Ola ti drapeau Congo depuis Kalawana bola te ngote lelo mola ta drapeau Congo. Eh nazala mona mboka oui bien. Ozala mona mboka oui bien sûr, ozala mona mboka. Mboka en plus mutu akabila. Oh, ozala mona mboka mutu akabila. Eh mutu akabila. Oka no sonité jeune pena boyo ozala mutu akabila. Boyo boyo ki sonité yo jeune ozala mutu Fachi. Na mutu Fachi tenga la journaliste na au du village. Eh yo soko wanga ninga za mutu akabila. Tenga lo wanga ne ngala journaliste au du village. Mutu akabila. Oka pena sonité. Eh na lobi na vérité olingi vérité te. To ba beno ofani pe yo ka sonité yo jeune boye. On dit que vous avez Kabila. Malheureusement, Kabila a côté pour nous soutenir hier. Donc, ça n'a jamais. Ça 18 ans, tout beau sali.
te bino bakontaka 18 ans mais bolongolaka 4 ya transition tokabolaka gouvernement par 4 te 18 ans bosali te 18 ans nana azalaki na tête papa nana azalaki na tête azalaki na bavice président bien sûr nana azalaki na hôtel toloba l'essentiel mpona mboka kasi yango nyonso to ezalaka te oyo tozobeta eza mamboko ya te 18 ans bosali te wana tokoti 18 ans tu oborenie tokoti futilité te futilité te ezalaka na kati ya masolo nayebi sio 18 ans otu bosali na mboka aza le seul président ndima kokabola pouvoir na ye en 4 parties ye wana Kabila kasi mpo bapesa ye kaka ya kopesa mpe lokwa kado ti après avoir liwa ya musée bapesa ye ndenge bapesa lokola kado bapesa ye lokwa kasi ndenge topesaki bino eza problème te ezaka kado bopesaki nani bino oh bavota faci to bopesaki opesa nayebi makambo wana te mpo nazalaki corneille nanga ta à l'époque mais kasi faci mais nayebi nangaki no bavota te topesa mpo toboya na biso problème bavota te faci bavota ye partout coin tout ya Congo bavota faci nalobi bopesa faci na este chaque jour bato bakufaka ouais tokolanda boye 10 000 personnes bakufi 5 000 personnes bakufi mais comment bavoye ebele bimaka na este donc bato bakufaka na bango te parce que ya secret na bino ti nayebi te babifo Kabila toloba l'essentiel so Kabila fa loba vérité nayebi te eloko bino boluka Kabila lobani Kabila lobaka bino kokanisaka lobaka te ndeni Kabila lobaka Kabila azali zela nano aza autorité morale ya parti ya monene mpe perde ntango yo moko ovandi omoni ke no Shadar ya lobby c'est Kabila qui parle Kabila aza autorité morale ya plateforme monene lokola FCC soko moni remoti banda leki na TV c'est Kabila qui parle bolingaka ye moko loba akoloba nini déjà tindi yo kende oloba yo za patron ya chaîne tumba tangu soko tindi journaliste no moko aye pa to sa interview ngana ye il faut na yiseka yo il faut loba non Kabila loba na ye déjà mais à travers batuna ye oh biso tozali mais lelo soko komona 18 ans oyo borenia et après lelo bokomo zo peu temps roloba que non Fachi a travaillé, bozo critiquer Fachi, bozo taba pot de banane, pour ça dit bon il ne peut échouer qui Fachi peut échouer pour le baquet bon voilà. Tous à la claire. Ouais. To me qui attend mon colo mon côté ko finga que président actuel a salé le côté. Bozo lo bango ba papi tamba, bozo lo bango na ba réseau. Lobby na lobby. Kasi bozo kata lobby papi tamba, comment on papi tamba? Bozo la kata FCC. Non, papi tamba te bon lo bilo ko parce que bozo là na yebi lo ko créer. Bo créer mo loko moko bo suivi contre chef de l'état bo lo bato ba lo mabe bo kanisa bango. Der ngala banga prison te. Je suis prêt à mourir. Mais na lo bango clair na prêt à kokufa mais malheur muto le kana nzela na pa mona bakoko na ye. Na banga kate. Mais est-ce que lelo ndenge bo geraka. Lelo pouvoir pacifique et salami présent sortant na présent entrant. Ah le pouvoir ni pacifique et parce que pacifique on est ça mina kanala nani kasi po amona azaki déjà na ba menacer trop na libanda azaki menacer trop na mona ça ba sala o ezata na mukolo moko te chef de l'état na biso actuel okende na Uganda ou bien okende na France ça ba bo cha premier ministre intel au sala ngota dans les occidentaux ba pesaka te na mbongo na biso boko sela ba makambo te. C'est les Occidentaux qui nous dirigent. On est bani partout, même. Ça dit pas tout Afrique, Occidentaux. Ceux qui sont Occidentaux, si on va diriger à Kabiso, tu vas nous caber la biso ko basi. Donc il faut balaka oyo, il faut balaka oyo. Na éviter pouvoir épée ça Maralibanda. Malheureusement, on a évité pour nous. Comment on a sommé Kabila fanda wana pour na Libanda. Comment on a sommé na présidence. Posez nga Italianga. Mais tout ça, c'est pas c'est ma cambo autorité morale na bino. Faut à la claire, bah doit faut à la claire. Jusqu'à présent la clarté. Solo autorité morale na bino. Et ça doit être sentiment qu'on a autorité morale. Autorité morale, il y a plateforme na bino FCC. Moi je suis journaliste, moi je pose rien que des questions. Exactement. Na linga mingi sono beta masolo Kabila. Tous arabiso sont calme. Total que moi na moko muke azu pouvoir andimi ko kabolango. Après avoir ko kabolango abiki to le kana élection. Abeti ya ye 3 mandats alors bien na tiki na ngai na pesa vie na ngai Tshisekedi za via Kabila vie na yo abike donc vie na ngai peut continuer na yo mais malheureusement to pesi vie mais bon mais nini te to le l'intégralité territoriale mais nini il faut expliquer parce que yo bi mais parce que Félix yo moko yebi Félix Antoine Tshisekedi tu yo moko yebi aza muto azongsi diplomatie c'est-à-dire sololi pour la raison de sa diplomatie na mboka na biso. Mais yo yebi Kabila boma yango ya mais yo yebi vie promesse.
Vieux promesse à réaliser l'autre on a venu qui quitte. Combo te pardon. Te. Toi ça a venu qui quitte. Boulevard comme un boulevard Kabange, oza journaliste. Et ça venu qui quitte. Et ça boulevard Kabange, oza journaliste. Non. Et c'est beaucoup ça projet beaucoup de na mesa Kabila mutasala. Tu as ça la montée pourquoi? Depuis 18 ans tout bozala. Mais tant projet est même pas. Et on na lobby. Bino promettre biso ni botonga université moko moderne mbandaka. Et pourtant biso to aller en année électorale. Bon mo ça ni kuna. Oh ça là. So bosuité. Oh souhaité comment? Oh nana isim na boza bo cha kadima. Tarano de grebo sala. Boche président Seni Kadima. Muluba. Président Cour constitutionnel Muluba. Président Cour de cassation Muluba. Bosuité na conseil d'état Boche Muluba. Naboulin. Pas côté la bino. C'est pas tout hein yo izolo tanga yo biki ba comment dirais-je papa maman naza mwana ngaba na ngaba je suis prêt à mourir bino pe ozali na 18 ans ba mina sema okena ngambo ya mina sema okoti bo mina sema siko soki lelo eza bongo mabeza mais kasi siko comment bino sala yango bongo bongo pasi comment siko bino bolo bakena bo contredire bolanga bo sala les contraires au biso to salaki aussi on to saka makambo moko biso na bino. Donc Kabila a une autorité morale na bino. Autorité morale il y a bino FCC. Il y a bino biso nyoso. Pour votre formation de faire na biso Zaka Félix. Comment on note? Oh, et le Chadar. Te do faire na biso Chadar ezaki mascara. Mascara comment? Te Chadar ezaki mascara. Do faire na biso Zaka Félix. Fatalité pour le lois en tête en mboko. IDP c'est ça plus ou moins 33 ans. Il y a l'élite d'abord depuis Mobutu. Lelo esengi ke Félix Antoine Tshisekedi za na tête ya mboka. Kasi bazwaka te po bazalaka teti mais lokwa moi na respecter yango azwi. A respecter neti nini? Exact le tobeta masolo mboka. Kasi tobeta masolo mboka. O tobeta ba individu mi balé Kabila na Félix. Mais ka faut tobeta pas ya mbango ne solo la mboka. Mboka yango to solo ngo to ke. Tunanga lelo bitumba na est jusqu'à présent. Bazo kufa kaka c'est-à-dire makambo za bino. C'est-à-dire ba Rwandais muze le père ayana bango babundela ye po balongola Mobutu na pouvoir. Mobutu akei fala zongisa bango tatika banga noma bango et lelo ils ont continué jusqu'à présent. Ba Rwandais bazo qui peut mboka la biso. Eloko moko. Kabila pesi bango ba pouvoir fonction a nommé bango. C'est là. Tangu Mobutu a eu pouvoir comme chef de l'État. Anomaka Bisengimana le père directeur à cabinet na ye. Bisengimana le père azakina. Ya Kabila nini na kati bongo bakisa la Kabila ba charge ye muto ya na Rwanda. Ya Kabila nini? Eloko ce que c'est que ça ngaba ta IDPS basala ka marche kaka alongwe 10e rue ti palais du peuple. Siko Kabila longo banda katanga na ba botini ti Kinshasa makolo. Nana marché belé. Moni kama mbobeta ka uneza kana ngwango te. Tshisekedi tanga. Te na ngina tuna ka eloko moko. Tango Bisengimana le père azaka directeur à cabinet à Mobutu. Kabila zalaka. Botaxa Kabila nini concernant les Rwandais. Mais yenda memi ba Rwandais pas pesa ba poste. Est-ce Mobutu azaki généraux nini au Rwandais. Oh ngana na époque Mobutu. Est-ce que vous posez là? Est-ce que vous posez juste ba question? C'est la question. Quelle question à poser aussi? C'est-à-dire na période ya Kabila et puis ya Mobutu, Rwandais nini o akipa place ya général Yamboka na biso. Na ba généraux tout toyeba. Na période ya Mobutu. Directeur ya cabinet. Donc tout ça on analyse biso to tangi. Yo bimi na ifasiki. Licencié soki na eza na communication. Oza licencié en communication. Na ngi siko na tunelo ko moko. Tango ba che mutu directeur ya cabinet. Proposition ya ba pete ou ya quoi et ou takanase. Ba matisa ngona présidence de la République. Président de la République a accepté parce que c'est lié directeur à cabinet. Mais il y a pas de monde qui va le rendre. Qu'est-ce que tu as bangoté? Il y a Kabila ni na kati pardon. Vous avez côté na nini? Il y a kuti bino ndeli chako zalaki. Siko hier nga baksani, alongona nini? Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesa Kabila le père. Idéologie toujours. Il y a les mabe. Après ça Kabila le père. Il y a pas promité. Ça dit celui qui a vu le fils a vu le père. Té wana za mambo Bible. Tout facha ça les a papa na yati. Té papa na tika ka tika na tika batu ba chômeur na temps non. Bino za na 18 ans. J'ai des vidéos aloba ye mukolo ya kozwa pouvoir
policier akosomba ndako na ye moko mito akuti mboka na libulu azoluka kobimisa mboka d'abord asa stationner c'est-à-dire stabiliser mboka akuti mboka na libulu yokuti mboka na libulu osala détournement ya 500 millions bokosi sote mouton mboka yokuti na libulu na 100 jours à Pamba à réaliser ba saute mouton tout le monde va réalisation est-ce que saute mouton c'est priorité mais sa priorité on est c'est-à-dire désengorger moi embouteillage la plus côté au salaire de tournement il y a 500 000 dollars soit 500 quelques millions de dollars nambo ezane loko réalisation monité réalisation ezane saute mouton après Joseph après Joseph Kasavubu le seul président Oyo a Zumbongo à quelle mission ndambo etikala bati na réseau public c'est que wana mission liboso boya mibale ezonga mboka na pas Denise ezonga mama tik papa tik ezonga na trésor public topeka masolo wana te est-ce que atali ya liboso atali solo batu atali nani wakata kasuki mboka suki songi kartengel kone nani obo tana ICF wana o suki netenga mambo jila lingete ye wana ayebi ndembo bali ya mbongo mbali na Yose ajila lingete liya mbongo jila lingete mutaza wana pona koluka kokanga miyibi ko bazo yiba mbongo l'État institution est dépendant la présidence de la République c'est Kabila c'est pas Tshisekedi mais ça qui n'ampleur ndenge lelo facha comme ça c'est on a biso ka comme ça empire que massa ya ka to liya mbongo biso te a comme ça bino ezaki na kati président est-ce comme na guerre kasi guerre za na sofa Kabila lo ba clair il faut Kabila lo ba clair oyebi nazaki surprise moko na lali na pale et comme ba 2h du matin na fungoli ka téléphone nanga na marque na tanga ba message na mona bo viens na yo grand frère na yo Zakari Baba Baswe on appelle ça respect belé azolo babi Kabila il faut le ba clair faut le ba clair mais je te mets un défi faut le ba clair tout na grand frère na yo Zakari Baba Baswe ngana ye na mulongo to telemi na kingakati to ozela mbongo clair yango alobaka ngo wana te pona nini aloba baloba ke o Kabila beta mwana na ye abela aloba après sa proposition de seul monto aloba oyebi ke vena na safa quoi fa quoi vena baloba ke Kabila beta vena yo Kabila te pas pouvoir ke vena ba soldat ne ba beta pour mamoni vérité na yo alobeli face à face bona Kabila vena yo Zakari aye ko kosa vena mi mwana ba opérer ye pas zo ka la te wana pena supona wana pena ondima mama na fa quoi rien na ondima ngote banda le tilobi tuna ya oyebisa yo muda ko tikele mbongo na pale ngai peto kutana ngana vena rompe polar na chelar wana otamula skona azaki na Mercedes moko sous forme ya Kabila mais azaki ya noir ya bleu de du car couleur mo kasi yebisa ye ngana ko tikele lar wana ke mona obela siko lelo pendant tout ce temps mona ka vérité wana te alingi to lobela ngo siko mais ya Kabila beta Zakari pour la vérité te et bon beta pour nani Kabila pas beta Zakari kasi ba soldat ne ba beta ye baswana na ye par rapport ya nini Zakari za ko exiger na Kabila cha ministre de communication et médias balongo la mende wana lokuta c'est faux et ngana so biso za ba réunion kati c'est faux et archi faux tout na vient ayebi aza vient respecter c'est faux et archi faux Zakli moni po mboka na biso poto zo kimia makasi na mboka o il faut mona machombe wana kufa mwana machombe nani Kagame aza mwana machombe Kagame aza prématuré boye bakate Kagame bote soki na 5 mois soki na 5 soki 5 kilos soki 6 kilos soki 3 kilos soki Kagame aza mwana machombe na zo vérité soki mwana machombe wana ya Kagame akufi mboka na biso to tikali na kimia mais facha zo bunda pona ngo mais yango mo faut Kabila za la clair mais facha ko bunda pona ngo ndenge nini facha mo kaza na 5000 solutions to ko buma mwana machombe wana yazo kenon la diplomatie kenon la politique yo muta koti na soldat te ya kenon la politique na diplomatie muta koti na ndako na yo bomi bana yo po yo bete likofo bige na ose la diplomatie mais ose la diplomatie abo mwana machombe wana soki akufi lelo mboke komikimi mwana bino eteke bino FCC komona ndenge bandeko na bino ça dit bandeko na biso ba kokufa de chaque du jour au jour na est bokanisaka nini parce botiki yango bino ne botiki yango ils ont continué ti lelo exactly ce n'est pas pour rien oyo monaka ki non Kabila lobaka te parce que Kabila va na mo hotala bi on a vu matin belé ya koluka kobumbisa petit pot na réussir parce que les occidentaux bazaka toujours simana ye comme
bamona Machombana ba soutenir ke trop. yango facha kende ya écouter na président ya États-Unis. Joe Biden. T'es écouter na président États-Unis. Joe Biden on sait le côté. Parce que parce que les Américains bango ba soutenir mwana Machombe wana. Ce sont les Américains. Ngana osenga na président Fachi akutana nde na président ya Russie. Azana Russie kenda kotala ba minduki et tout comme ça. Akutana na Poutine. Azana déjà na Russie na malgré ba kutana Poutine. Kopeta mwana Machombe wana tiliwa. Mais le beau comprendre que Fachi penazo bunda lobaki même attaque ko perdre vie na ye pour tikaka pe na kata est wana le bozo ko bondi mayango. Makamsusu chef de l'état zolo bato ondi. Mais ce que problème mon chef ezani. Azana communication makasité. Ngana conseiller chef. Azwa Zakari Baba Baswe. Achaye ministre de communication immédiate. Parce que oya tiasi koyo Patrick Mouyaya. Alors ba le côté Moussane ko melaka ba champagne. To kutangana na bon marché kuna trop. Utu butazo lango kana ye wana pa. Makamususu ele kana mboka yazo melaka ne kuiti kuna. Na tangi ko mone Patrick Mouyaya na vana kana ngaba aya kulukanga. Asa ministre aya. Na biga ya ko ya to tinda ba soda me aya ba lukanga ba kanganga na ko expliquer place to melaka na ye. Et c'est interdit pour un ministre de la communication média. Mais au moment où la Est guerre est allée, ça l'a concentré, qu'est-ce qui se passe? Nous n'acceptons pas. Osani, Moussani, on sait. Mais ça, on va compte rendu. Papa, Bazo Zakari, Baba, tu vas passer média. Et s'il. Junior Tonda, démission, il y a un ministre, il y a ensemble. C'est-à-dire, plateforme Oyo. Et comme Marana Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapoué, démission, il y a un ministre ensemble. Et ça décèle neni bino wa towa FCC. Ça dit bon besoin que ça sous il bala, besoin que ça sous collaboration na Moïse Katumbi. Mais c'est tout à fait normal, Moïse Katumbi c'est un étranger, il ne peut pas diriger ce pays. Ah Moïse Katumbi, papa, as un étranger. À quoi diriger Mboko jamais? Ba ministre ne va comprendre que nas étranger. Ba écarté c'est tout. So tu le baisou ni pour naï. D'ailleurs, quand on a un débat au salata pour naïté, pardon. Ati Kambo na biso za dirigé par biso moko. On m'a dit guerre musu tozana ngwa mike wana. Tango biso to swana. Bana Machombe wana ninga vandi na bande ko ne musu ya koshokoro abusumu ya Uganda wana nani? Kone ya nani? Ne ba taba komo na bangote. Museveni. So Museveni wana. Basala tant biso to tomboka, bango ba mona kwa keno ba okabula biso. Bazwana Moïse Katumbi basangana bango nyonso be étranger. Baluka qu'est-ce qu'il faut faire? Ba créer mboko na bango ba ko sala ta soki République démocratique des étrangers basala ngota na beto na 9 planètes. Ngoma ponaka terre pona. Ba keta na Venise ba ke ça ba mon pays. Parce que mboko il faut ça diriger par des Congolais. Biso mboko ne tozo diriger mboko na biso. Parce que y a le bikeno a candidat président de la République en 2020. Et ya ko sala candidat. Wabi kenga gouvernement nyonso eleka na zaka na kanda nango. Nazala muta FCC mais ti lelo na tombo pourquoi nga bato na nganda ntabate. Tu peux imaginer. Benga mona nyonso nga ba wa telemia. Ala so nganda ntabaranga beza. Dobino ko zwanga ba ko msongo ko la zone rouge moko oyo boki ko sala makambo bien na nga bate. Pourquoi? Après ça maman Moïse Katumbi ba Congolais kutu bakoki kosala te Katumbi na osala bisonga. Ah, papa tika. Katumbi akende na Italie ba tshai ministre soki ya portefeuille kuna avanda ko. Congo vraiment atikela biso papa. Akende na Italie ba tshai ministre portefeuille. Ça dit Congo atika. Te atika. Pona yo pena Moïse ça dit mais dernièrement ko pesa na collade na lobby balaki saki biso na Kabila. Balaki so ba professeur ba tangisa Moïse Katumbi. Ba hôpital Katumbi ba boto meza wa. Moïse aussi longtemps yena Kabila Moïse Katumbi. Oh Peter Tchani. Baza dine même pas ko sala ba candidat. Peter Tchani aza dinte. Mais Peter Tchani aboti mwana. Na mwasi na ye mwana na za nationalité américain. Siko tata zanani. Mais tata congolais est normal, il y a une nationalité mais d'origine congolais. Toto so la makambo etali biso. Totika d'origine congolais.
ngana osepela ko tuna ngata santé ya mwasi na ngako tuna mama pachani. Merci beaucoup comprenez que tous abonnés on Junior Tonda vous allez bon membre et il y a plateforme FCC Boyebi plateforme kuma bana yemoko Joseph Kabila Kabange o azabon autorité morale. Il y a FCC tous a toujours to pensa que lelo comme on a évolution ndenge Fachi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge za ko kumbela mboka quand même bino vos dirigeants qui mais lelo ça dit comment on a un niveau Fachi za ko memela mboka et pas na bino est-ce que ça la bino peut moi joue à terre au monde quand même biso koto to sim et to échoua qui même na mai azo évoluer pena comme l'état osala makambo et sepelisa biso to betika maboko. Ah, c'est étranger, c'est un Congolais. Ah bon, ça m'a dit que tu as maboko. Donc, c'est un siko na yende abattre la biche intégralité territoriale parce que tu as une balkanisation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si. Moi, si nous sommes au Congo, hein? Yo za commandé la police au côté Congo central. Aucun monde. Allez-y comprendre. Donc, tu es un chef de l'État. Ah bon, ça a mboka. Ne to moni lo kikwite. Ça le biso bien. To boida. To komona belenge sawana ba otonga. C'est normal. Oh bino bozana même pas ta idée. Même pas ta idée kaka idée. Ya okanisa ta idée kaka. Ko sala na nos projets ils ont plus de une année. Mais moi ezali ezokota na ba poche na bino na ba bien budget na biso siko eza ya 15 milliards si c'est quelque comment là j'ai pas na tangi yango bien te pour le temps Kabila zaki na tête. Ce qui 16 milliards, ce qui est quel? C'est autant Kabila qui na tête. Il y a maman moko to tine soka lié bana tongo. Tango yoka. Kabila zala 4 milliards. Le lot comme na 16. Les paniers ménagères. Le lot comme na 16 milliards. Dollars ezana combien? Est-ce qu'on félicite ta fatité? Dollars ezana quel que soit tango ça va tiki bino na dollar na 16. Le to comme na 22. To lo bagate. Ngana micro na yo na ki ko lo ba rien que totika nanu ba guerre to za nango o ezali ya ba oyo boye non to na posa wana te na minute za ke no to sangana no biso nyonso totika nanu do biso to sangana no biso nyonso to beta mona machombe wana elongo soki to bomi mona machombe wana après biso sko to zongi na palais to continuer bagarre na biso parce que mona machombe na fatika Congo eza yete mboko eza yete Judo Tonda komona lelo enrôlement et bandiko salema est-ce que nini roro yebisa na population na yo tout ya commune ya Ngaba pour na enrôlement lelo e bandi d'ailleurs naza ko s'annoncer ngala ko sa rouler le 17 ouais tel mes affaires on sa rouler le 17 na bana tout ya Ngaba simananga te ko sa rouler mais na big chef de l'état ko sa l'effort mo ka bongisa bamba et ka ebisa apes instruction na kadima ba bongisa ba matériel wana parce que Ogo chelongi no me melonga mirei. Mais ngam tu na ye, melongi nga bimi ya mirei. Donc na chelongi nango mona boy pa. Elonga gi. Donc ba bongisa ka système wana comme ça. Obi na landaki mama wana nani babe ke so mama so na kana mboso turo wana mama. Mama. Oh mboso ma chanza. Mama wana bosa ni ko mona mboso wana. Mais mère wana bige no ye. Carte de Michel Getiz. Mais comme singa mabe. Bon. Donc tout ça là est fort to ba bongisa ba matériel wana et nzama osala biso grâce respect le chef de l'état parce que ça ici makambo na ba délai constitutionnel. Si. Même le chef de l'état a doublé de mandat. C'est constitution la constitution. Bravo parce que azo respecté mi pe ko ya mboka. Mutu tolinga pe un jour azana pouvoir ezala ka mto respecter ndo. Mais na osanga pe na chef de l'état soka zuité ayeba pe ka zuité. Ozote nde nini nazaka di mate pona yeba. Congolais tout presque ça derrière yé parce que ozote comment? Parce que Congolais tout ça dit baza derrière Fati. Congolais tout est baza derrière. Oui, il y a certains la majorité ba convention yo simanete. Sandrine Bamana simanae. Nani mama? Dadie Monde. Mama nga kufa. Sandrine Bamana simanae. Dadie Mondo. Karine Bamana ba simana ba sima Fachi. Wana bato yo tangi. Papa Charles Blaise Mafuta sima Fachi. Yo ne bato zo tangi. Oye baka ministre préféré nanga. Na Bill Clinton. Ah, Bill Clinton. Zeko kudi bende. Naza simana bino te. Na ebisio. Yem asali Fachi nzembo.
soki nazalaki na ndako na ngai nabenga Mireille to napesa wa sima faci malheureusement ozwinga na balabala moi ta bomona kikwiti oyo kikwiti oyo déjà moi ta bomona déjà nzelo félicitations à chef de l'état félicitations obeteli mo elengesa depuis ezala elengesa toke kuna na terre jaune au moins ba réalisation c'est déjà dit au moins na ba réalisation à réalisation toke kuna route c'est comme maf ezo sala matsebi makuna na comme central bochango bila Ngobila osa musala lelo ngoboya ngobila papa totika loso tolo ba mambo essentiel ngobila lelo tolo ba makambo essentiel na budget moi clé ya ville qui tchasa ngobila sali elengesa lelo kikuti yango yo bien ngobila c'est mon vieux na respecta que trop mais tolo ba l'essentiel na kokota mambo vie wana te azonga yumbi ne ba ko ba sor na ikuna yumbi o esa ni susu na ebite azalaka ni est-ce que yumbi longo tsa akene na province na ye mokuna bo ko ba sor na ese mama yumbi ala mama ngobila na tuni bokende kuna bako tuna te zaka question na tuni c'est pour na bino même ta professeur tournesol obi kaza difficulté otanga ya kotambola kengo ngobila zaka na bino professeur tournesol obi vio kata mande fubu yo azaka na parler de l'Assemblée nationale professeur tournesol comment les ana ba question nga ba réponse ya na ba comment les mboso yebisa ve wana nga tama mande fubu akele kenge akeko sakola suka na bureau moko abimia kimi atambola kenge mobimba. Vous blaguez avec la population, Totombo qui est limbalo. Mouta koyate, même mouta tonga bekol inachevé. Toi la canne penaï. Lelo. Bana nga baba retenir nini et pas junior tonda. Te bague ne ko s'enrôler. Bango nyonso bague ne ko s'enrôler massivement. Tokozala. Ba candidat. Soki seni andimi biso. So ozumi bangela bonene. Non mi bangela lampo na bige senior rejeté ba candidat pour candidature à FCC belé. Ah rejeté pourquoi? Ayebi ye moko. Akoyeba ndeti nini? Oh, mazobo ya nani ya? Mazobo ya muke gendengeni, ya muku gendengeni. C'est no bino beno bo candidature bo teba candidature. C'est normal. Oliaki na Kabila boni boya lisusu bo senga zuba voix. C'est normal to gola mokape na tongo boye. Kadi malobi ke ngana za Uganda. Angope na kamwinda bangole. Akobe ngabe Uganda moko be na bimaso ki wapi. Eza ninga kadi ma yebi nika kokosela batu makamba. Tango zolo ba déjà boye na président ya Seni. Kadi matango zolo ba boye. Omo te déjà ozo mi pesa déjà tendance à. C'est clair na lobi soki akondima biso to kosala. Andi mabino te pona ni boza ba candidat. Boye ko déposer candidature so ba tali ba dossier na bino. Eza na norme. Soka mekele pa nga kozwa te. Parce que nga naza congolais d'origine. Nakoli na venu au Fatoun. Ah, j'ai 2 ans, na Fatoun. Na oti makala na venu mini Congo. Na ye Fatoun na 173. Na koli tina komi tata. Donc naza mona ngaba d'origine. Na ebinga ba place bani na place suka. Donc mais quand on bouger nga. C'est ba projet nous on a na komi ngaba. Non, na lobi ba projet c'est belé, je ne peux pas dévoiler ça à la télé. Pour les TV, na ko ba projet na ngai yale. Mutu atonga be école ici là te à récupérer ngo. Ah wana sko obwakeli po ebike aza Charles Mbuta muto ebike aza populaire koto na ngaba. Atangi communauté na ebika tonga be école ici là te. Moi ici là kate. O me ate. Ah otake Charles Mbuta mutu. Atonga ka biloko ici là te. Ko monike yo mo mona kekane aza populaire na ngaba. Ya nini? Na biloko ici là te. École belé tala be école belé na ngaba. O ba caméra na yo. Ako beta misuguna tala. O école nete na norme internationale, na standing international. École. Mais na moyen na côté là-bas na bazo cours du soir. Na moyen na e. Moyen nini azo sala? Moyen oyo azana ngo yango osala. Tolo mambo essentiel. Kotanga koma mona mbala. Ozo banga Charles Mbuta mutu pas populaire na ngaba. Yete derrière mo kazo ba vona nga yebi. Ayebi soki sei te yel ngaza na député provincial te. Ayebi ye moko ozo banga nini? O kanisa nini? Kene ko tuna kiesi no tonda. Ayebi très bien. Ayebi. Na muto ba che soki nani? Vice-gouverneur na binoa. Ozo ko ba décision illégale. Aya oxeler loko sans autorisation. Sans document officiel. Comme les arnes moi ki ngabo a bonsami tuka. On doit y baba câble nani. J'ai coco. Ketu na. Ozo traiter pena j'ai coco muyi be ba câble. Je m'en fous. Ayebi adresse. Ozo vice-gouverneur et puis adresse na ngai aya koluka ngai. Aya koluka. Lelo message ni no ebisa. Na plateforme ça dit ba konjo bazo kamba plateforme na bino FCC. Bon. Je crois que même pas na biso moko na FCC. Moi biloko moko il faut chef à changer. Moi ba quoi que yana entre bino moko. Eza wana eza cuisine interne mais
Yo mo comprendre que ba quoi que ça na kata faire FCC. sentir té na moment. Parce que vous se faire sentir comment? Vous dirigez 18 ans, vous moniquez déjà sur auto salle auto sala et tu raison c'est pas population to senga bango que non, vous élire biso. C'est l'opinion pena. Tu oses faire se sentir té pourquoi ba vie ba lingi banganza maka na place en haut. So ba libatika jeunesse té. C'est ça le grand problème. Soki ba vie ba fongoli mutema batiki biso jeunesse au travail, on va travailler. Mais voilà ce qu'il faut s'adresser directement à l'autorité morale qui est jeunesse. Mais il y a beaucoup d'autorité morale à Yebi. À Yebi, Gazana Bentelo. Moi, je suis licencié à droit foncier notarial. Donc, on attend que dans ça, les droits, il y a passe. Donc, les chefs, il y a Yebi capacité na biso. À Yebi, il y a avancer. Mais malheureusement, le bourreau na biso, la chef tenté. C'est ça le problème. Parce que les bourreaux na bino sko ni no ça bango passe bango monika ke po bango ka bazala. Ça dit tina ajo bazali. Mais ça je moko ya bien na koloba na chef de l'état. Il faut que biso ba jeune auto na kata FCC to linga bo chabité. Linga bo chabité. To linga gete. Veo yo to yebisaka chef. Oyo chaku national oyo Joseph Kabila. Joseph Kabila ka bangue que je lui dois beaucoup de respect. Si le nom va profil no ya WhatsApp ya ra. Nazaka muta Kabila. O ka no soni penete. O ka soni to ba Kabila. Yo jeune boy muta Kabila. Kabila za koko po. O ba ba ka bomi mboka. Atie mboka na libulo facha zo ko bunda pa binisa mboka botie na kata libulo yo nezanga to sifa. O sa vivande ni. Mboka za na kata libulo. Yo pe mandeni. Kasi senga ka nzamba tindaki na nzela fachi po aluka binisa. Banda ba tie mboka na 18 ba ko kundo 18 po seku. Pourquoi pas? Oti ko kosa biso ba pas. Muta Kabila. Oui, je suis là en personne. Vous avez non nerf le bagage na Muta Kabila. La vérité, je suis kabiliste du sang. OK. Kabanga. Pona yo. Kabila représentera nini? Représentera esprit. Chaque fois quand je prie chez moi à la maison, na senga nzamba ko tsanga esprit Kabila na tsanga na kati. C'est ça ma prière. Et ce côté Bino FCC, Bobongi c'est déjà candidat ou candidate à Roya Bongo la présidence. Tous en ligne, tous là, tout le monde. Depuis candidature, c'est bientôt, non? Bon, mon aïe, à Otambo. Est-ce que vous avez que Bino Borozong et la chose est bonne? Est-ce que vous avez Bino FCC? Tu as FCC, tous à près na nyonso. Est-ce que vous avez Sir Yarozong et les bonga? Ah, tato zonga te mais tout ça. Ah, chance qu'il y a eu mon milobeli déjà. Bozonga te dia Bozonga te. Parce que Moutaro élire Bino ate. FCC. Malheureusement, il y a Bino Bosso. Il y a un bon secret. Ouais, union sacrée. Ah, union sacrée. Union sacrée pour la République. Ce qui est bon secret pour Salawana, il faut que Bino Mogo déjà. Bon, il y a des troubles dans Katumbi. Bozera, Bino. Moi, nazoi biso ke baiti pa okima. Okima ndeni mta président Sénat. Okima ndeni mta na pouvoir. Zela uzomona ba. Tambo na ba cortège et tout ça. Kende professeur tournesol pas. Ba lobaki ono Jean-Pierre Bemba Gombo. Oh alongo na union sacrée. Aye ko sa déclaration. Alongo na union sacrée ta na union sacrée. Soki to bito na ma loi ya Tchani. Bemba pe kuta ko postuler te. A postuler comment? Tata na koko na za portugais. Olina ono beta ba mbodi siko bokamwa. Soto na ma loi ya Tchani. Bemba ko postuler te koko na za portugais. Mon père loi Tchani, mon père ça est loco. Ah, et ça les logos. Mais ce qui loi Tchani, ça les logos, mais chef de l'État pas démissionné parce que Koko grand-père n'est pas angolais, azong Angola. Ah, comme président de l'État. Tala Koko Tchana ba terre on a été tozana noa. Toute la guerre zana est par. Grand-père n'est nani. Oh, ngaïté. Il y a des audios au chef de l'État, il y a quoi lobby. La lobby c'est vrai. Que grand-père na ye mutabota maman na ye. Azana sa angolais. Ngam na lobaka. Tozana yetangolia shawarma na unanga saka. Merci. Merci Daoui Pressman Asuka. Il a traité la mission de Junior Tonda balobi banangaba ya bino yeyo Junior Tonda a sengi la bino tubo sa relais massivement parce que ma ponami très bientôt toi en 2023. Maintenant ce message no fort na batu tout balandi biso à travers le monde. Oh baza toujours côté la biso baza toujours oyeba baza na souci ya mboka. Ça dit côté à est batu baloba keno bibo ça ka ba émission ba facilité boena boye ça dit bande ko na biso zo kufa kuna na est bango bazala ka na baloba bande biso kufa est mais à ta réaction mo côté ta part na bango teke boya ta to bo contribuer à ta moi un plus na mboka rien du tout bango balobela ka libanda ni no ko bisa na bango tout ba olanda biso. Bon message on a fait ça bande on so ba olanda biso
ils ont un message où ils allaient que tout le monde a une tendance politique. Tout le monde est là, mboka biso nyonso. Parce que mboka ils ont kende na maboka bangoni. Tout le monde est là, mboka biso nyonso. Même yo jeune, même yo ndumba batu bobula kana butu. Omoni mwa mbutu moko azoya ka tout le temps pembe na yo yebi identité na ye to mona ka akomi ko ya tout dénoncer ye. Po déjà mabe ezokota na mboka. To défendre nanu mboka na biso. Bitumba na biso moko na kata ndako to ko bunda ngo après. To luka na to benga na banguna o bazo ko envahir mboka. Bazo ko fa na est ba la pete. Ils ont pas tous, ce sont les humains. Donc to luka solution nini to ko sala to évacuer banguna na mboka na biso. To tika na ndako na biso après to banda bitumba na biso interne. Donc tout tika na ba tendance politique, ngamuta IDPS, ngamuta PPRD, ngamuta FCD, ngamuta tout tika na biso to yasko si chef de l'état. Parce que c'est lui le commandant suprême. To tinde ga siko vie. Vie ko banga bango te Kagame na ko. Dès Félix aleki Kagame na munene. To senga ta bitumba Félix na Kagame na maboko boy. Félix obuka yi. Ako bete mabeta mba baluba ba boxer. Ako bete Kagame wana me. Loko la Félix va mona ka no bitumba maboko akoka aolinga nete me. Biso ko to pousser yi. Au lieu de na ba guerre, chef de l'état l'autre senga yi. Biso to asima na yi. To soutenir yi, to chai poa. To tinde ga vie. Jusqu'à ce que tout le monde a Kagame en face. Après, tu as vu si vieux, bétail. Pour moi, on a tellement ici. Via bétail, comme ça. Donc, message à ceux qui ont dit que nous sommes la cima chef de l'État. Tu soutenir, tu as tendance à la politique, tu as mutaboye, tu as poids chef de l'État. Tu as parce que, oh, bah, tu as la des biso. C'est bangote. Minerai, bah, on est biso, c'est bangote. Colton, zinc, calcium, c'est biso. C'est bangote. Donc, tu as chef de l'État pour tout indiquer bango, basonga non parla. Donc, message nanga yango. Merci beaucoup, tu es principalement à Souka et Lelo, aux la candidat bongo na commune na Yangaba comme député provincial. Ni le roi de la population Ngaba, il y a aussi bateau basé par à travers le monde européen, basé Banangaba, véritablement natif Ngaba. Tamsun à travers message na yo na bango bande kono tout Yangaba, vrai natif Ngaba basé et par à travers le monde naba opé basé awa ni le roi de bango protocole. D'ailleurs, nako senga nanu na bana nyonso baza na Ngaba, bana nyonso ya Ngaba baza libanda ya Ngaba. Na on lancer bango un message baza mitia mabe baba ndoki. Oh. Na ndeni yo fo senga bango yo. Non, non, senga bango lo nini. Tanga nga mona Ngaba nini aza na poto tongelo ko na Kinshasa. Na Ngaba awa, azate. Ce sont des sorciers, musana moko la ta ba montre chez ko la tsaka 13 000 €. Maintenant na bango za clôture te. Na lati c'est patologue Gucci 45 000 € à venir na tama banga boakate. Donc on sait que bino so bana Ngaba bengra bo fana na Ngaba kuna bo yebite neni ba bongusaka commune na bino bolongo la mentalité avio azakara makiro wana waza lumnene kone kana bokechu bolongo la mentalité na ye boya to bongisa commune na biso bolongo la divergence politique to tia chef de l'état pour biso to sukuma vie to beta mona machombe wana Kagame po ko biso te wana mona machombe to ko beta même na maboko. Je suis sûr. Merci beaucoup. Tu es précisément à Souga traité la biso. Moi, bambote la bateau, tu balandi na autorité morale na yo, to ba kondi à parti na yo, to y a plateforme FCC. Mbote na mingi ezalaka na autorité morale. Beaucoup de respect Jikaka. Kabila Kabangi. Mutakabila. Nazaka Mutakabila. Je lui dois beaucoup de respect. Mutakabila. Mbote Moussou n'a pas un chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moins, on corrige un peu bino, moi, Berger et bino, tu as corrigé. Le problème est que tu as une évolution. Vraiment. Merci quand on dit ma. Non, c'est pas quand on dit ma fachi. On corrige. Malgré yondo ngondi misanga. Te yonde ote, ngana on dit misote. On ngondi misanga. Te ne besoin di makande. Téléphone ngana za na vidéo ba policier ba bundi ba basuka 206 personnes. Mais quand même merci na chef de l'État. Mais quand même on dit ma. Azo corriger ba Berger na bino ba commettre pendant 18 ans. Ya to corriger yango na ba. Ça dit pesa moto. Mettez la biga ke ba. Keina yombe ilanga ma fille. Autrement dit mère. Et c'est a corriger bena bino. Exactement. Berger na bino ba facha corriger. Yondo biso to ba corriger. Hein? Yondo utine. Merci beaucoup. Merci comprenez que nous savons que Junior Otonda Mabi, Junior Otonda membre de la plateforme FCC, Oezabongo
dirigé par Yemoko autorité morale na bango Joseph Kabila Kabange otoza kosenga Kabila za la claire. Voilà un message on va continuer à construire ça Kabila za la claire parce que jusqu'à présent tu vas kufanga na est Kabila faut za la claire. Merci beaucoup na batutu merci. Malheureusement Kabila za la ni chef d'état-major général tant comme président. Bonoma même pas tant non chef d'état-major force terrestre. Mais Azala chef d'état-major papa ne pouvoir oyo. T'es papa na ye mutanoma. Mais tant que Kabila za la claire. Bonoma même pas chef d'état-major. Azala chef d'état-major pas va comme président de la République. Yango za la claire na ndenge nini? Qu'est-ce que za la claire? Pour ça chef d'état-major. Major azope ça ba message kili wana bokanga ye. Kabila mtotinda ye. Combien d'infiltrés dans la armée? Oh bazo Claude. Combien d'infiltrés? Pardon. Merci beaucoup. Merci à mon équipe technique qui était derrière la caméra. Merci à Sandrine Mamana à l'assistance. Merci Najero Lutondo côté réalisation. Merci à tout. On va toujours continuer aussi la confiance. Natumba Tumba TV officiel. Merci à King Kabouaya. On va qui peut avoir la assistance. Merci beaucoup à tout. Portez-vous bien. C'est parti. Et Indeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa na village chez Dani Dende le de Madrid, oezwami na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer Villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yandi melanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na Villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tangwa kiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.